Salut, bah, choqué en c'était avoir le canal qui TV. Eza bino nana ngombe mwana mongala mwana Équateur mambenga soki nae ka kopesa conseil moki na bandeko na nga nyonso ba o nyonso tout ba ebi ba mela masanga trop ndeko mwasi ndeko mobali o ayebi aza pembeni ndeko na mela masanga trop vraiment ka kopesa bino conseil. Pourquoi? Parce que na mokili eza na mutu aza na chemin na ndenga saka chemin na eza mutu mususu aza so aza ba problème ebele fami na masanga po se défouler mutu mususu aza soki ata aza na ba problème taza na esengo na Amerika masanga po se sentir à l'aise mutu mususu aza wana masanga ekomela accro ezo kwa vidéo moko na zola kisabino siko bozo mona mutu akomi na niveau moko boy ya masanga ameli masanga akomi ko composer nzembo abalusi nzembo mo po na nini po sentiment na minute ya nesengi bongo eza na mutu mususu pe ameli masanga lango me bazobeta ozobeta mutu oyo aza na kwite ya masanga. Pourquoi? Tandis que aza komi yeba te oya obete bobete kote moko boye azui ku moko boye makile kangami na kati ya nzoto nesika mo boye ekomi kopesa ye nzoto pasi lobi nango ake na kokufa bino boyebi ntina ne akufeli te orke na ku oyo betaki tangu azalaki na se ya kwiti nde memi moninga tina liwa eza na garçon moko na Maroc bauti kobeta po na nini po amelaki masanga alango ebele me biti ya likambo o babetele na ebite boza yana la samino video bongo na ndeni bazo menacer garçon na kati ya ndako ya garçon bautaki komela masanga bazaki bango mibale azoloba ne zelo komona ndenge nini na kobeta ata yo moko mutu na eta ya boye okende kobeta no la sabino ba video mususu batu bakomi ko composer banzembo na se ya kwiti. Pourquoi? Parce que aza ko se sentir à l'aise ndenge ameli masanga na parce que masanga ba pekisa mutu te me pesa moninga conseil po lobi abeba te azala accro na masanga te me bobeti ye bona o bobeti bongo soki lelo oyo azui problème obi atutanaki abetaki mutu atutanaki na esika moko boye ke no azui choc moko boye bozomona te ke ezosala bien te. En plus kotala garçon oyo tozomona aza mokolo ya mutu oyo azobeta ye me ozobeta ye kaka nayebi ntina nini abeteli te me bino moko boyoka mpe bolanda ndenge nini abeteli. Pourquoi abeteli? Moninga aza na kwiti ta moninga ndenge aza na kwiti ake akwe akoki kuti kotelema te akoki kotelema te ata bino moko moninga na eta oyo yo zobeta ye bongo soki akwei ake tuta mutu na ye na esika moko azui choc ake atuti mutu na ye na mire amakile kangami ye na mutu na eta oyo moninga aza bozobeta ye. Est-ce eza malamu bandeko na nga? Peut-être ta musu ameli masanga boyebi ntina ni ameleli masanga te mutu na mutu aza na façon na ndenge nini amemela avi na ye mutu mususu basusi eleke mingi ameli masanga po se défouler mutu mususu aza na soki aza na baproblème ebele na famille nini tout ça akoki komela masanga po na nini po a se sentir à l'aise mutu mususu masanga bapemela yango mutu te bapekisa yango mpe mutu te parce que mutu na mutu ayebi pourquoi azomela masanga. Soki azomela masanga ye moko ayebi ntina. Pourquoi? Parce que ata mususu akutani na déception moko boye esengi amela po abosana bozo comprendre mais eza na garçon oyo asimbi garçon azomona aza mokolo na ye pe azobenge bien seruti amoneke aza mokolo na ye mais asimi abeti ye
pour l'année pour azana kucha masanga lelo na kobeto eza chambre nanga c'est pas bien bande komibali tozali banda toa ba congolais omoni ndeko na komi netana ata bozana na problème yaya accompagner tina ndako na tika alala ou bien zoye tika na kata ndako no alala lobi na tongo soki kwite sili akozonga na kibomoto na ye akotala ausala ndeni na lobatin comme na zongi siko boye tika na telema na zonga pananga après yo yebisa ye omoni ndo lali pananga parce que olangwaki même bongo nanga ebungi soki mutozi ya mopesanga tale loko nanga boye sali boye soki mutozi ya mopesanga balobaka bongo ke nona mutu neta ya kwiti boye ozo banda kobeta ye na sa kwiti akoki kobeta mutu na libende akwei ata koite makilata mse koki okanga maye na mutu lobi nango akomi okaba mitu pasi ake na hôpital boye et oh non aza na problème na mutu nini tout ça bakangi ye o basala opération o basala bobasa boye mutu ake na kokufa bandeko na ngai toza libanda mama volcanique azobeta toujours sete pona bolingo bolingo ekenda wapi na mitema ya bato ntango yo moni ndeko na akomi boye yaya ede ye non aidez na place otika ye amisala mabe aider na place obeta ye ata so aza nyongo no botala na laksa bino video mutu moko azoyemba aza na se akutia masanga me azoyemba na ye bongo siko neta oyo azoyemba na ye boye yaya abeti yo te afingi yo te ata so aza nyongo no neta oyo aza na ngo boye obeta ye ata bino moto ozonga basi Stoma nanga melanya so lotoko tisue lona melanga agene atoyo kinga na leliquiti osombelanga direte motema wa esika kalai bo badringe ya bajare nanga ezange agene na bajambe bele ma apiti nanga eza différent moto mosusu komona meli ba biere bele kama kene kolala badringe nyoso ekimi ngana zombela nanga kaka tete atana la lebele badringe za komiti be kaka na maye mama me ya Fabrice bakwitino za différent ya ye oh ya bango kaka ba biere basubaka nebele bota siko mutu neta oyo orobeta boye bisanga na eta oyo mutu azoyemba boye bisanga apres yo kanga yo beta ata aza nyongo na ata fingi yo na eta oyo yo kanga yo beta ata bino moko boye bisanga bozala lakisa bino video mosusu ya mutu moko azoka kosuba mwana lakisa bino yango eza te parce que alangwe boye asubi azosuba mati likolo mpenza ya congélateur azosuba vraiment esali bien te nalakisa bino video mosusu mwana alakisa yango eza te mpo na respect ya batata ya bamama mpo abimisaki vraiment akoki na ye makasi nazolakisa bino mosusu oyo aza koadore na ye masanga mpo na ndenge esalaka ye bien na nzoto yo na melokona munoko kitaka na libumu marabu na mutu kotenda kuka sois gentil avec moi. Je t'ai prié sur l'un des bières pleines de mousse. Les consommateurs sont avec toi. Tu es béni entre toutes les bières. Et Bralima, source de ta production, est béni. Sois plus. boyoki bino moko ndenge ni aza koadore masanga na ye oyo azokomela sikoyo boyebisanga mutu na eta ya boye na place obeta ye na place ofinga epesa ye ka conseil so opesa conseil lelo opesa conseil lobi opesa conseil lobi okuna na malembe akobanda kokende mpe na kotika yango malembe parce que toyebi te eloko nini ezopuse ame na masanga tro bongo toyebi te eloko nini ezopuse ye
akoma ti na niveau oyo toyebi te. Peut-être mosusu azwaki déception mwasi moko boye epousse amela kaka masanga. Peut-être mosusu azwi déception na famille na ye epousse kaka amela masanga. Peut-être mosusu azwi déception na musala epousse kaka amela masanga. Bayaya bandeko na nga basi pe bandeko na nga mibale tozala gentil. Tango moni ndeko na yo akomi na niveau ya boye, en tout cas na bondeli bino bandeko na ngai na place osale mabe mbenda ye pembeni tia ye pembeni tika ya fanda alala ezaka tango moke eosila ye na moto aobosana nyonso tu oyo autaki komela nyonso tu oyo autaki kosala pe akozonga penza mutu ndenge azalaka. Merci beaucoup nalingi bino mingi wana eza conseil muke na pesi omoni ndeko na aza na kwiti ya masanga kobeta ete ata subi na bilamba ata sumbi kobeta ete zwaika chai pembeni tant kwiti esila aopangusa salite ana oye moko asali na maboko na ye. Omoni ndeko na nzela alali keno auti komela masanga ede longoleka na nzela na mimai na ndako tika afanda soki kwiti sili akozonga mutu. Omoni mutu aza ko adore masanga ndenge tata oyo akomi kosambela masanga penza ekomi lokola prière na ye ko se déranger te tika amela masanga na ye tina suka ozwi kaka o accompagner kaka ye afandi na kimia. Tango kwiti ne esila opese conseil yebise ke non ali ozoke nango tina suke kozala mabe tala bana vie eza vraiment précieux. Vraiment nalingi bino mingi bozala malamu bisika nyonso bozali l'homme à la taille de Dieu. Bisous papa le président du présidium talaka yo zala bien bisika nyonso zali vraiment nalingi o mingi l'homme à la taille de Dieu. Bisous bisous na les fleviances moto adefisaka banque ya Congo mbongo café ya France vraiment bisous bisous na les fleviances. Bisous bisous na bino surtout bisous bisous na ya fait dos c'est seko talaka yo ya fait tonton na motema chouker na moko na lingio mingi. Bisous bisous na ndoi na nana na kati na Paris. Bisous bisous na bino nyonso mes condoléances na famille mobimba ya Maroc oyo baza kati ya Maroc. Mes condoléances na Patricia oyo azolela mwana na ye lelo kecha azate kecha lelo akoti mabele. Mes condoléances na Patricia, mes condoléances na batonto ya kecha nyonso tu pe na batata kecha nyonso tu biso tout ozana passe na motema ya kotala kecha mwana kitoko na bengaka mipende ya ba rwandaise lelo oyo mwana azate pe a son âme apema na kimia. Merci beaucoup nalingi bino mingi bozala malamu le fleviance mutu ya zosala ke nana lelo soki bomona nana lelo zozala lailai maman volcanique ozala bien eza les fleviances. Boss abonné bele na Volcanique TV wana eza ya bino nanango me mwana mongala mwana Équateur mambenga na ke kopesa bino mwa conseil muke pona bato nyonso to bamela basanga boye ba kaka ndeni ya ko encadrer bango na place bo beta ka ba marteau na place ya ko beta ya ko lalisa na seke non lelo okomona eloko nini na kosala vraiment bozala malamu bisika nyonso bozali au revoir.